na poutine de l'écriture, belle vie qu'on dit la patronne. Maman Morote, maman Rai Goshi, maman Tioma, hein, babi maman Morote, moi je suis les Karabango, bino taboboa qui ba kabelo, yaza toujours naturel. Oh baba soutenaka et puis le dit que non président Hussein na kati ya bampuku était là ba mususu baza ba faux baza bien té président Hussein le meka peut ko trier ba bato baza na kati wana moto mbasima so lobi su mabe so oloba loba na mamo a mukolo o posa maboko da se lembe e santi ke atela ti libaya ni wana ate Mami spaza o azale lobo eza nani pour benga ye mama ya baleza banpuku eza nani c'est grâce à belle vie et là on a sa papi Kader yo beta bale na ba loi obeta bale na ba die merci mbokani obeta bale na ba room ba bamba na mbuta biscuit otika théâtre. Fallait vraiment préciser que Kota Belleville aza ba jalelo na ye oui ton dimi on bijou le rana dia de la Belleville ah mais ça muto o sali kamo mais on dit matin non naza porte parole de yo za vrai you bit ngana lobi bakisi finga ye siko yo ngana tuni tangu ba miss lolo ba yaka na ba zuma ba vai na kiti bazo finga Belleville c'est que si la mtatinda ka bango biso vraiment na bango eka rezani parce que ba bilon musu bango ba latra bena normalité ngana lata ngote yaya na tayi nini ozana ngosila tayi nini ozana ngosila et c'est des panama ba video eza afinga sila la bevina sila ba maman to soutenir bango o ba pona ba kabani o na bala mibana bala basa bengo ba yuma Vivienne à groupe sans souci si connaît na moni Vivienne très bien parlé, en tout cas félicitations. Au moins Vivienne a qu'on comprendre. Sortie médiatique ou à Salaka Liboso. Aloba Kamabe. Ango. C'est pas finir ngate. Na irano mu kuse lokola ni atongo. Mo bala mu kuse bonana monate. La takata ba kecha montagne mulayo mata. Et loko oyo milo bo sali a nani turbo na Serge no qui passe omoni loko mo benga na se bango ngabi oui ton dimi to accepter ton ba salité mais bino bo yaka ka bo nzoto na bino za ka lisse aux devoir ça l'air bon ton dima yo moi ça passe bon a turbo yo zo liango yo mo so biso to les $30,000 en esanini $30,000 des ambongo il y a $30,000 mai ndenge c'est so kuta ino sengia jamais appelle ça so sengia ko ça te tika appelle ça te na côté les coups na kamboke Zaire ezika ka bazikisela ka Zaire ngala défendre alobi na mams bien soko sali attention te osala nini okozinda azongi atalisi mams poza la mams wana c'est nani belle vie mama za mama Mama za bobo mama za mama obi combien de personnes bazo liambongo azo lela na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Voilà, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, eh bien je suis là. Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange. Je crois que vous êtes très aimés encore une fois de me revoir sur ce plateau et devant chez vous.
à travers vos téléphones, vos iPhones, vos postes, c'est quoi là, plasma, tout ça. Merci, merci parce que nous sommes là. Merci encore une fois parce que vous avez s'abonner massivement, vous avez aimer, vous avez partager ma vidéo Nabiso. Voilà, c'est Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la fille qui dérange, la fille troublante, fille à minia. Voilà, je suis là, gros bébé de la presse, babi la patronne, la chaîne Nanga. Voilà, yo pesa na chaîne na yo, na parce que ba yamba ko za ka pe na chaîne na yo, opebe talama. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je profite pour saluer tout le monde Jemima Ibele. Merci pour votre soutien. Ba peine nabino, ba message nabino, ba commentaire nabino, en tout cas et ça l'a vraiment plaisir. J'en profite pour saluer Poutine de le critique Bevi quand dit la patronne. Mama Kioma. Fille à ba fossette yandela à minu. Oh ya choco frappant. Ah, belle vue. Nathalie fille na bi non, ba famille to linga na kate. Et loko oyo milo bo sali a nani turbo na Serge. No qui passe. On va en parler dans cette émission. Dans mon entourage la biso Bianca Zanga. Parce que total rappel ba film la biso et to zelango penata. Et tout cela, on peut attendre. Bon, ça, le quoi la biso, bon consommer. Famille bota, tout le monde la distraction. Tout consommer les kamuna ma belé. Film la biso dans la Bellevue TV. Allez-y consommer. Tout le monde la bêtise ou les autres internet. Total la vidéo na biso. Papa Jean Boudo Mayembo, ça dit beaucoup d'années bon lieb loko moko la maman anas. Ça dit mère abonga la père abonga la mère. Papa Jean Boudo Mayembo. Merci pour tout. Na pesi mère nanga ya confiance ma copine avec ma copine Brigitte Nkoufi depuis Londres et a comme ma copine to betaka ba 4 ndé moi la maman la sœur Tons ngala maman Tons to comme la ba 4 mini ya ba profondeur ya ba soubassement mais webit mère nanga linga la lelaté linga tena kapasi. Merci beaucoup maman Tons pour tout ce que ça là pour moi là yo, je t'aime beaucoup ma maman. Et aussi salutations à FM 5 fois boss, 6 fois boss, 7 fois boss. Matin ngwende na yo. Ba olela oh j'ai mon baraka soutenir ni. Je salue les pétroliers de Dallas, JB Koumalouta, le vrai pétrolier na kata Dallas. Bo sepeli bo beti maboko na ba parler. Waouh! Voilà, Exode de Mikebi, merci pour l'image. Papa coute na sa famille bote ba mbote na yo Noko Prince, garçon de miniature. Tout le monde, Kovodor, de Mère Nyangi, toute la famille en tout cas, Yams, Tadingalapa, Moundirs, donc Mamou, tout le monde n'a moi trop Teka maestro superflu. Donc Bisomino tout bonara, j'ai mal bien plein lève le moi fort. Voilà, on va parler avec Fongola l'invité nanga, elle s'appelle Bianca Zanga, ça fait qu'elle va un peu de parler. Donc ça fait le lobe 5 ans hein. Oh famille bota banda bozana et boza mokana ko soutenir Bellevue 5 ans moi gâteau Eliamaki moi moi loka komela pepe ezomaki wana et ko ça là vraiment plaisir. Voilà tout ça naie ala tikitoko ya ba noir un peu sexy, c'est la vie. Voilà, Bianca Zanga, bonjour. Jemima Ibele, gros bébé de la presse, la fille qui dérange. Madame Gums, Montona Tembe, Montona Succès, la fille de miniature. Madame Gims. Oh, j'aime bien Madame Gims. Madame Gims. Vraiment, donc, merci beaucoup la famille Libo, ta place tout vos amis. Bolingara biso petolingara belonatina. Vraiment, merci na Poutine de le critique. Bellevue qu'on dit la patronne. Maman Morote, maman Rai Goshi, maman Tioma, hein, babi maman Morote. Moi, je suis les Karabango. Bino bois qui ba kabelo. Il y a toujours naturel. Oh, force n'a été vraiment. Bellevue qu'on dit la patronne, maman. Yo yangoyo. Na pesi mbote nangana. Dongo lesa nzamba Versace. Odette lesa. Mifi lesa. Nadine Kialuta. Irène Kialuta. Patricia Branco. Babi vraiment boss azamoko ok mais douare mambote na bino yangwana Pablo Kin babi maire déclarant hein Pablo Kin na kati à Londres babi na kati à Luanda plutôt babi vraiment mauvais propre Guy Basket mon konzade continent yao yangwana vraiment merci beaucoup Jemima Ibele balobi ba question ya yo et puis ba réponse yanga Bianca Zanga to balango ba mona show botote ko ça l'émission mon awa
na moni ba répondre ba fingi ba bi boya ko répondre boya ki salité boza propreté ba fingi ba kela ngo likolo nga blo abonga blo amike na tala ona seki na bitaba yumadi tango tala kion ya omoni loko mo benga na se bango ngabi oui ton dimi to accepter to na so ba salité mais bino bo ya kaka boy nzoto na bino za ka lisse o za devoir boza sans doute ndenga na za maboko no pesa verte na kati eza normal ozomona jemima bango ne balataka bien te mpona moi makasi bomona irano alati servete ya swa oyo eshofaka na kati ya nzoto soki omona moto na libandi ero alati safari na moi makasi na klima oyo klima eza klima moyo ya short jean basket soki omona mama singa soutien rouge ye wana komona bote akovandela bino donc akomamela bino 14 couche ya fort de terre elongi na moyo ya nabeta cancer oto na sanini donc biso na bino ekare ezali biso vraiment na bango ekare ezali parce que babilo musu bango balataka na normalité nga na lata ngo te yaya na normalité vraiment nga lata ngo te bango nde baza bien te bango nde ba soin te bango nde ba soin te no sointa ibonde eza biso bango kuna ba salité ko bana na po ya banda na couleur na bango ti na kati na bango omona ka mutu omoi mutu na libanda boy mwasi omoni na mutu omoni ke te na moni mwasi vrai chéri ya bakata bilamba na bango ya bakata bilamba na bango o mutu otuna yango o eza nzoto ya mutu to eza terrasse ya mopono wana munene kala mutu eza nini ozomona donc banzoto mosusu eza banzoto mosusu ovanda otali yango efinga bato kaka na bilamba po boye vraiment ya tina kwani kwa voilà merci beaucoup na yo Bianca Zanga walaki ba un mot par rapport à makambo les choses infantiles c'est pour les enfantins c'est pour les enfants quoi laissez les enfants jouer ba au sakana po ba no ba mike ba au sakana ma poto voilà Bianca total sortie médiatique ya moi mobalo yo papi Kader azaka kala na théâtre akenda lobika tiki na théâtre comme un joueur il paraît qu'il a bétana ba trésor pour tout mais aleki alu ba tino so na Belleville na sila ba maman to so na bango o ba pona ba kabani o na ba la mibala bana basa bengo ba yuma pona lo moni ke lobine bien premièrement yuma liboso no eza ye moko vrai humain non eza ye moko po biso neto za biso neto aba yanki parce que na mi pesa vraie position na nga na famille libota na sala kala on tout semblant te kota bijou la na mi pesa mami ke nga za porte parole la famille libota sikoyo ba humain neza ba oyo wana ba wanga naka bazo yaka afuli donc afuli atiki afuli atiki posa bango yeba na raté bango ne ba vrai humain pe baza be censé parce que so bazaki batu mongo boye il fallait lobake ni onanga ma famille libota bino ni so ta benga biso ta ba jalelo poto ndima na biso ngo to ba jalelo la belle vie to ndima to wanga na ngote famille libota to ndima ngoma to za ba jalelo ya belle vie sikona elwa no zo mona batu misu ba finga so lobine kene oza jalelo ya mams te ngana za bongo te siko bango ne bato na ne fosiko Kader na lobake ba yuma nde bango bango ne ba il fallait préciser il fallait vraiment préciser que Kota Belleville aza ba jalelo na ye oui ton ndimi ngo bijou le raza jalelo la Belleville mais ça muto o sali kamo mais on dit que non naza porte parole de za vrai you man za bango oui parce que pour elle na biso boy mutu nya tout ça mais je m'ibela lobela Belleville a famille vraie famille libota atali omona mutawanga na zato to za vraie famille libota ngande na zaboye na ndenge ya na nde pena vrai ngaza rapena je suis Belleville famille libota nde ba fan na biso ya omona linga ba parce que ba soutenir biso ozomona nyosko kotala kote mo omona mama mo ya mukolo maboko lembi poso kutu nini ye moka miyebi place nani wana mama na mukolo wana o asala comparaison bien na Belleville ba ninga lo maboko da se lemba yo oza suna forcité mais il fallait ce que bata bongo de pour Kader neuf sera bango parce que tant ya ka koloba ami ye bakateke asa porte parole ne ya mams
masala ba ironie siko mwana ngamu na biso mwana ka bijou na reine ami aza kondima na ye elonga na sa papi Kader yo beta bale na ba loi obeta bale na ba die merci mbokani obeta bale na ba room ba mbala mbuta biscuit otika théâtre ya na boya mako keno makasi parce que na yebi yo bien loi wana aloba nde ka beta na bango mais nzoka na beta na bango nde te ya beta bala zielo awa na terrain na biso nini awa wa mbinza wana abole kaka otioli abeta bale na ba nini oyo abeta na ba leka ya ba Jericho Betors ba bale ozomona ya oui bala ebine mako beta bale ebine mako beta bale pa ebine pour débrier mais anova na ban ozomona tanga moni bale simbite nda ye na théâtre ce qu'on a théâtre ngo pe makambo pesa na ngo to moninga na boyo simbe parce que nini makambo ne mana yebi yango trop nga na vandi donc yango mona ke na boke na vie mabe aza noko yango mona bongo ke poso na bina kota mozindo salaire na nga pe tikala kuna te na groupe na bango te place oyo oya salara boyo wana bengi mère mwana donc nga vraiment na ibanga mne bien donc alors vie na bomeli o moto mba sima so lobi su mabe so oloba loba na mama wa mukolo o posa maboko da se lembe e santi ke atelati libaya wana te ndenge ya gabi alobi ke atindaka nani obelva tindaka demer seke ba minoko minene wana muta tindaka bango pesa sila siko pokote kuna pokote na biso mutu aya koloba ke o mutu ba tindaka mutu ba finga bo azate ezaka na ngambu na bango ya gabi fa pesa vraie position na ye azaka bakuk aza comédienne azali artiste comédienne azali ni koto aza comédien bango tu ba ndeko na ye alingaka bango kuta alingaka kutu bazala bien babongisa bakoba ete ya koko sola te mais moi ndeko boni oza bien c'est tout siko po nini ba propos alobaki ke demer afingaka Bellevue mdatindaka demer po ni pa lobite ke sila tindaka Miss Lola finga Bellevue occasion yango nezaki na plateau occasion yango wana koloba Bianca abandaki naître en tout cas bandele mission est vraiment odaka na carnet rouge ne oyebaka nazana carnet rouge ya Gabi te parce que na y a un peu de respect nazo respecter ya Gabi maintenant tatsaka ne ya Gabi atika ka babiloko alobaka mabe pourtant so lobaka demer Bellevue devant tsaka demer na kitcha lati si demer caleçon akangi demer soutien avant ti demer na kitcha ale kasi yango te ngam na lobit ngam na lobi bakisi finga ye siko yonga na tuni tangu ba Miss Lolo ba yaka na bazuma ba vai na kiti bazo finga Bellevue zeke sila mdatindaka bango siko to loba ndenge nini ozo mo ba bilo mususu ya Gabi ifa boya kopani point nini ba biloko ezora be bakata te ba biloko ezora ba leya te ezora be étoile poni ba biloko ezwaka ba mama moyindo te babiloko ezwaka ba mama top te ezwaka ye pona nini eza kitoko te ye mo aloba ngo so na komi naza devant caméra na perdaka mais atika oleka na TV po biloko botanga zo perdre bomoi kango te ke ezosala mabe makani na mona comme si ya Gabi nde aza molangi pembe po lisolo basoye ba na mama top par rapport que no na so na mams par rapport à boyo a bloquer nga ya Gabi sko a motema pembe ayo kolonka na TV te aza motema pembe te sko ye akena ngo na façon que c'est comme ça de mama top azolela wana na ko bimisa mama top faible nga na loba na out so yo no tali bonnet je mane na vandi boy Jericho Betors a bloqué ngai na epa na yo j'ai mima tala kutu nene za boy ko ni supposons a bloqué yo epa nango bien ka tala kutu ya ko ba bloqué nga na ebelo na saliete nga na ye nango na TV je mana mwana mabe na molimo songi non bien ka to sauter siko ta ba biloko alobi ke est-ce que mama top akolela liboso asila mama top akolela liboso asila ndeko na ya mwasi
et qui a monique bazaka bien likolo a mwana ba ko beba na te ko déranger. Oui, maman ta pas vendre ata bisi la leki na ngawanga. En tout cas ma top merci pour wanga na kimkolo na ote. Wanga na kimama na ote ma top. Na matière ni basala ma top. Top wetu. Basala na matière nini mama. Alobi bien. Mère alobi bien. Habitant on a bengi, habitant on a yoki mama ba dada maki ba voice wana. Abina tali sila leki na ngai. Peut-être msa akoka nsanga na encourager mwana na benga leki na ngapona tali seka sila dada sa leki na yo. Tikanga na ogangela dada. Mata pa benga boy amoni mam sa bloqué. A bloqué ye. Après mbala moko mata pa bengi ya Gabi. Abi ya Gabi ta kutu na ni apopo makambo eleki na bengi sila mena moni sila a bloqué nga. À quoi bon ya Gabi na on TV? Mais moi je pense que va bloquer té. Moi je pense que dans net que non, somme t'as effacé numéro na yo. Hein, sur ça le système mo na WhatsApp que avant mon la profil il faut enregistrer yo. Au kataka le quoi comme si a bloqué yo net système na la WhatsApp. So il a enregistré yo té. Au kataka na bloqué pour au moins la profil na raté. Peut-être aussi que ba effacer des numéros ne ba bloquer qui était. Maman to ba abai na téléphone na neni. Si on t'a bloqué yo, au moins na profil na été, au moins na makamno to na WhatsApp au moins na ngote. Na appel ezaka toujours occupé. Muta bloqué yo. Oso mona. Amata pa abenga ti na appel normal. Oui, mata pa benga na appel normal. Nda Monica za bloqué, nda bengi ya Gabi. Ah Gabi, leki na ngai tala boy. Ah eza bongo ya tika ngalo sola na ye. Ya Gabi oya na TV poani. So ngala lobika bonga linga ya Gabi te. Ko mukolo na télévision. Mukolo so asalelo mo balbagani na pembeni mais na TV boy. Bon ba mikolo bango moso basali pe likamo comme ba mpe ya kana na TV. Biso pe ba miketo mona ma te. O mo biloko mususu tala jemi mati esito koli ba mike bazate. Ozo mona totali ba ya na biso wana trop kala. Na lelo oto abatu mo bete to ko vandela ba ya Gabi to ko vandela ba matop te to ko vandela ba sila wana te to ko vandela ba belvite ba bato ba sali ya minene na mboka na biso mais tant que bato misu baza ko miyeba ba valeur na bango te tika to zongi saka bango na banzela si voilà to ko ta na sortie médiatique ya Viviane Abiel a salaka mission mo era leka ki a jouer na chaîne wana kuna na SB bayamba kai makamtu alobaka wana esala kyo Abiel a komi family bota a komi abakouk boy na boy to moni epe lelo boy aye ko sala pe mission a sala pe mission pour la ko expliquer que à la lui revoit les choses ba communicateur ya mams bazo benda et puis elle dit que non mams akobamba na makasi kala mingi ta ko beta na shit libre akobamba par rapport à ba communicateur oyo bazana ye o baba soutenaka et puis elle dit que non président Hussein na kati ya ba mpuku était là ba msusu baza ba faux baza bien té président Hussein le meka pe ko trier ba to bazana kati wana parce que tango yo peut-être oyoki eloro mo ya bongo tango sko oyoki lo mo ya bongo tu te dis quoi par rapport ya makamango o mi lobela vraiment que Viviane avec une raison que le bango ou bien il fallait pas allo. Bravo Viviane. Viviane. En tout cas merci. Na retiré ma finga na nga nyonso na finga yo na regretter. En tout cas oza mayele. O lakisi vraiment que ozaki muto akala osala na sans souci. Ozongi singa ma Viviane na groupe sans souci si konde na moni. Viviane très bien parlé, en tout cas félicitations. Au moni Viviane a ko comprendre sortie médiatique wa sala kaliboso alobaka mabe. Ba pesio ka tableau moko eza lokola mwano ya mwasi oyo atunaka film moko ba bengi ye na tourner kaka na tourner na SB e ba pesinga $100 ba fulinga yaya lelo Viviane eko rizongisa eko bongisa maloba na ye alobi na mams bien soko sali attention te osala nini okozinda azongi atalisi mami sipoza la mami swana c'est nani Belvie mami sipoza o azale lobo eza nani pour benga ye mama ya baleza banpuku eza nani c'est grâce à Belvie
oui on dirait pe apesi pour tendance alobi mabe apesi tendance te Viviane aza clair parce que atali epa ake epa sila atali baisonso nde baza yango ayebisi président na bango asani soki soki Achille soki Hussein comment qu'on la yango ayebisi président Hussein pona ba vrai mazaki dedans non président ebande ki waza feu waza président Hussein akoyeba ngo par rapport ya ba omone to vandra boye bato batala biso batali babia te ba o makamba lobaka baza na raison bavandi pe batali ba o balobaka baza pe na tort baza mikolo bana mike baza te j'ai masoto loba mabe atala ba commentaire to ngato bandozwa ngo bolobi mabe bosali bo poto mona rape bato misu soko lobi mabe ba bato ba kota rape bazo commentaire mabe siko par rapport ya Viviane tango moko avandi atali abitende ko nanga sila na kotike a continuer na bato wana te ya babete la Belleville maboko babenga Belleville la patronne bazo ba garantie ndaku lelo ba fingi Belleville est-ce que makambo Belleville salela bango yango sila saleli bango mo po ba finga sila yo nezanga na virage à souka ba rosala te po koto ba bebisi koto fo ba bebisa te ba okay bango moko ba vrai bazate bango moko déjà ne baza bongo ba propos na bango déjà mingi ba olongwa baza convier pas dinana mais la douce ozo bango te parce que baza ba hypocrite baza vrai te onde ba kindo sa musala kuna okasi bango balobi ke neza mo côté kuna bazo ba $20 faut ba luka pas dinana po dinana pesa bango ba $100 dans des banques siko par rapport batali ke ba kumisa Belleville ba adora Belleville nesi ba lembo la Belleville misapa makolo mais lelo ba finga Belleville en tout cas Viviane peut sa vraie position na yo yaya ozomona omitali ke Belleville te si la te ngape Viviane na opese Viviane yozo pese makasi Viviane to betela maboko bino na ba fleur bangu to sepela na bino na bana malala na groupe sans souci ya disque diro ya grand frère nga Serge ozomona mama zwa valeur no na tombola ba pete na yo boza ndenge moko peut-être écoute na ko jouer vivre dans l'équipe batu misusu na ko jouer l'équipe bato yo mona ka vivre na msunga vivre na obanga te o l'équipe bango donc mitia vraiment que yo pozali bato ba fingo Viviane baza ba ndeti mutoka so misilo ya fingo misilo ya kokai na Viviane akokani na hotel a fingo na ignorance pour olobi makambo eza ya solo na TV ba sepela note parce que talisi ke bango kuna basala groupe ya WhatsApp bon muko ba panza ya ba voice ebime ba voice moko ebima mam so piquer crise non ebisa bino to kanga data lelo et c'est de panam afinga sila mabe na tai nini oza nango sila tai nini oza nango sila et c'est de panam ba video eza afinga sila a bloquer chaîne et tanga vanda tali ya bi te ba biloko pe Belleville pe poisala ngo omoni batu misu te ba moko te mais ndenga bo mafinga wana atikela bango ka nzambe tala bakala ye vraiment le baka pasani kakipa ka koloko ye maza falian Belleville maza falian donc ato fingi ye occupé na oyote de yo finga ye azaka musala Belleville obeta déjà ce total déjà boy déjà Belleville abeti da combien de concerts Belleville abeti déjà ko to kene you arena Belleville kene you arena siko bino na marché bwana nini tout na ta bino na marché biso calendrier tonda bino calendrier zanini yaya boya TV ka bo finga Belleville ba semba bingata na bina sila pesanga nini mais bino so bino tala ba garantie nda kozwa mambongo mabala bozwa o violer journaliste Belleville ka futeli mbongo na prison bimi bakangi yo na parquet Belleville futi mbongo bimi siko ngata na lobi na kuma be pona sila lia na pembonga sila tengai ata kutu 1000 francs sila ta ya mai ndenge so kuta ino sengi ya jamais apesa soko sengi ya ko pesa tetika apesa te na kotele kutu na makamboke Zaire ezika ka bazikisela ka Zaire nga na défendre ata 1000 francs mayo na mela metala Maxi Bondowe Bondowe tout Bondowe ayaka na matanga en tout cas Maxi ba fingo misolo la fingo Maxi na zuwa
Maximis lelo fingo mana zo leki e bandale loti mokile ici là. Et loko Marcel alata kene za lupango akota ba Miss Lolo. Oh makolo loko Marcel. Même nini bozaka lango na ye po vanda ko calculer ko bana ko répondre ye boye zaka no nini. Ye pa finga ranga. Yo nga pe lo bana bango. Se ba finga ngate na irano mu kuse lokola ni atongo. Mo bala mu kuse bonana monate. La takata ba kecha montagne mulayo mata. Oh là là. Na ba servette a soa no on dirait bato abelelaka. Yaou yangoyo oza forme moko mando na ba yaka bolimisa po nga pe na zaka beto na beto. Mais irano yo na ebito ze kolonini. Po mu kusa modèle wana oza nango. Ova no finga moi Satan est lancé beau. Poitrine pulpeuse. Vraiment. Oh ekauka te melisa mwana moko me tala ndenge ezali. Yo. Ozoka moto place oze. Famille moto eza gumoko. Basi kitoko finga muke na biso jema ibele. Ofinga muke na chelio de mer. Ofinga muke na bimiso lo bijou la reine. Siko yo soto yekota bata mikuse na famille bota bazate. Na mabela ngai botonda na ngokuna. OK ba. Voilà. Nous sommes en toto qui est dans sous émission mais nga pena e mobe maile na nga ba éducation na nga mamsu permetanga te na oka soni ko sala ngo. Mais comme ça nga kana suka, msu posa lo mamsu ezate mais vous faites en sorte que kana ya koloba. C'est pas normal. Na mission to ko sala to ko la film mais to nager mukie. Poto leka po jamais to ko l'ex émission ça que to le maman. Mais to ko la promotion na maman ba mission ba ko msu to répondre ba moi ba ki chaka lingo ba to ko tia mamba film mais moi mukie ka ba bazaka moi sauce ba comprendre que to consommer film. Vraiment film total film. Ngelo no yusa bobo mama za mama. Mama za mama. Obi combien de personnes bazo liambongo azo lela. Mama zate. Kama nanga chacha d'or. Obi so toke na TikTok ya chacha d'or otali ba niveau lela ka mama na ye. Ba mifile sawana. Ba nadi ke to niveau lela ba mama na bango. Siko bobo yozo na mama. Aise mama bango. Yozo kanisa nini? Otsoko kufe otikela ngani bakita jaune to TV na ndaku nanga na kite na TV te. Olinga to koma mwasi na mobali. Banda ko ebisa ngaka kasi maloba bolingo. Oza ko s'attendre na nini? So na mona nite na tinde na tikeli yo vini za mona nite. Yo no za mona mama na biso wana. Yo ne fois kota aboy kutu tabiya ko tala ngata na semaine ata 2 fois. Bo babi jamais. Comme dans la kepa na nga na osala foyer na nga do bosa na nga sa makambu na yo. En tout cas Milo na Gino basuka. Pangu batineli bango na WhatsApp. Mamoni lupangu na WhatsApp. Bango bazu lupangu batineli turbo na poto. Ale turbo pe azu pe mbongo 35 bango babi 40 35 30. Azu pe $35,000 atindeli bango. Bango bakosi turbo. Ba mona na bato wana te ba na osala vente en ligne. Bango mpe bazwa ki $30,000 $35,000 ba sali pe vente en ligne. Bango bazwi pe mongo ba tinda en ligne. Lupango bino bo monite. Bato ba oteka boyebi bango te. Dans la réalité o esalemaka na bandeko bazana ba poto o batikela batinda bandeko ba mbo basuma mapangu yango sko bebela lokwa aza mutu atushaka ba couche nyonso alingala ksa mokili ke non. Makambo eza réel esalemaka. Si sikoyo tangu leya ye fo mona bato mabe bazo sale abotaka te amela milangi to lie mbonga mwana mama na biso le bibo za mitema mabe mbongo ane kwa pe ko somba lupango bino pe bo bénéficier nango mais bozi mbonga lupango bimba bolie basale bota to ndima yo moi ça pasi mbonga tirbo yo zo liango yo moso biso to lie $30,000 ane salini $30,000 ndeza mbongo ya $30,000 Bautu dans les $30,000 izani. En tout cas, on est là que tu peux se nous elengi donc batubo consommer film na biso
4e, 5e, 6e, tie ko souka, et ça vraiment un film moko ya attirer leçon na ye, attirer par na ye, azwa kwanga na ye. Voilà, conseil nyoko pesa na dada international. Dada international, moi na nyonso défendra maman na ye. Moi na nyonso dada défendra maman. Yakana bi conseil. Nazo pesa dada conseil. Dada kolembisa singa soutien te yaya. Kanga ngo makase sa l'estomac passe. Dada batu nyonso tu bakotia mama top musapi. Dada ba yeba ka yozali. Yakana bi conseil, nazo senga conseil. Yango na kopesa dada conseil. Dada batu nyonso tu ba olinga ba lemiso singa soutien ya kolembisa te. Bloquer singa soutien comme ça comme ma gorge dada. Répondre mutu nyonso ko répondre dada kota la génération te. Kota la génération te génération nyonso ko ya dada yo pe yaka. Po bango pe bana na bango ba leka na ba TV. Soki bo simba mama ya mtoto ba lobuna moko. Alors yo dada yo za nani yo za pasteur mato pa ma pasteur te azamuta maboke siko fo la kisa bango ke bino nyonso biso nyonso tu foto kita génération moko na bango dada kolemba te loba mutu nyonso ko finga mama no dada simba e otika mutu te ke na bango kando ke na ba likolo ya soko lembisi basakai na top wana. Pour na yo, tina tikelo pe na ta olobi be pour na opesi conseil. Yango wana conseil. Toko dada osepela na nga mama ko lemba te dada. Na ko sima maba mo loka ba na Israël to na obuna na Egypte. So ba tiki boye. Bata Israël so ki ba no benga ba Egypte. Ba no beta ba na Israël. To zaika maboko likolo boye. Dada nga na simbio boyo. Toko ti alemba te. A continuer kana na be mission dada. No binana fikini na yo mama. Dada dada start hein. Star na bango yaya. E ba ofandele makasi bongo. Ayeba ni te ju ba ko bengo ko jouer na rôle nini. Rôle nini ba ko tiao pour jouer dada. E ba mona ki on a nini wate na ni on a fille mère te. E ba mona dada te. Ba bio dada za mu fille azanga talent. Wata na likolo talent te dada. Bango ne ba makolo talent te o. Bango ne baza makola talent te finga mo be tele etengama ba finga mo kute zwaka te do edeni de na da siko dale pa ba oni pardon voilà to comme vraiment na suka ya émission nga mikolo na komo za na pe mezate makase zate na zo ba te na rosa ndeni mais est-il que dada international aza comédienne. Moi, je pense que Mouto a un succès, Mouto a valoir, Mouto a importance. Na cause de les tenter na souko na bina ko répondre. Oh bon ça la réponse donc c'est la dada. C'est que pour vous vous considérez que dada a star, dada a influence. So moi quand le côté benga boyatin, je suis désolé pour vous. Je suis fille le colo kilo, fille me boya au lobe internet, mais ba Sony, honte à vous. Voilà, merci beaucoup ba dédicace na. Ah, ya mata poto. Ah, ya. Voilà, tu as choqué, tu as blessé parce que coordonnées donc de par-ci par-là. Mais ça vient pas. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Voilà, moi je vous recommande de suivre notre film Likamuna Mabele. En tout cas, on se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Exode Mikebi. Au revoir. Bye bye. Na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h sur 24h s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.